droit basilika po nande babome mutu na bango kaka bongo nini te il faut basilika nango basali eloko moko ezalaka te lupango wana somi na oka lupango moko soki batika kaya zala ateka lupango na akende poto alingaka soma bango bampangu combien po azana déjà ndenge na volonté oyo amona ke aza mutu o aza souci bandeko na ye abenga na bango vraiment bakelela se bazali na place ofanda ana kishesa te bazonga na mboka la bango kuna na ba Congo abenga na bango vraiment babomeli mobali na ye kaka bongo mobali na ya kufi on dirait nya mata soso kutu baboma atango me na battoir baboma ngo bongo de bango babomeli mobali te ba prier ozo kende prier ozo mela pe kisi ozo ke pe traitement munganga ozo kende prier ozo ke traitement munganga mais siko abanda ke traitement munganga te. C'est avec beaucoup de douleur et beaucoup de tristesse que nous faisons cette émission. En tout cas, comme vous me voyez, je suis habillée en noir. Donc, en tout cas, ça prouve que nous plairons. Nous sommes des cœurs avec notre ex-animateur, si je peux le dire ainsi. En tout cas, Nono Chaka, paix à son âme. Nono Chaka ne plus, vous le savez tous, Nono Chaka était chez Félix Wazekwa dans l'orchestre Cultura Pays Vie. Donc, il était malade. Donc, ça fait vraiment beaucoup de temps. Nono Chaka était malade. Et bien, aujourd'hui, Dieu a décidé, Nono Chaka, Dieu a pris l'âme de Nono Chaka, comme on dit. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc, Dieu a donné et Dieu a repris. En tout cas, on n'a peu rien. Quant à moi, Betty Massengou, je présente mes condoléances le plus attristées à sa famille biologique ainsi que à sa famille artistique. Là, je vois tous les artistes musiciens, tous les atalacs, ou en tout cas, nos condoléances le plus attristées à vous. Voilà. Nous commençons déjà cette émission. Salutations à papa Dave Moubama, l'ingénieur, l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Salutations aussi à la joie Amado Pichuna depuis France, l'hymne national, Maboko Bank, maman sociale, maman Cathy Bakissa, maman chérie, bisous à maman Jeannette Bakissa, bisous aussi à Claudia Bakissa, donc la perle rare, la perle Black Perle, Claudia Bakissa, donc le bi la queen. De Queen Claudia Bakissa. Merci beaucoup parce que nous avons déjà Bakoli Nanga Babi. Donc, Man in London. Man in London. Merci beaucoup, ma grande sœur. Bisous à toi. Merci aussi à celui qu'on appelle la joie de Pichuna, Nakata France, Serge Lumindele, Nakata Suisse. De gros bisous à vous. De gros bisous aussi à champion Kayembe na Kenya, Blaise Kavaigoué, Chalère, Yann Noël Kikiani, Nakata London, Noana, beau-frère. De gros bisous à vous, ainsi que maman Titi Kikiani. Aujourd'hui, je reçois pour vous Ange Pilawa. Donc, il est tellement yebi makamango très bien. Tozalarana et poto meka un peu kobeta sujet na biso actualité to lobelaka ndenge zalaka à chaque actualité. Donc chaque actualité ce que leka betima sengo rozanga te ko lobela bino na Libanga TV mingi Libanga TV nulle part ailleurs bo s'abonner quand na Libanga TV bo soit actualité à temps réel. Ange Pilawa, bonjour, bonne santé. Bonjour Betima, vous sentez bien?
Voilà, le tourne un système il y a noir, hein? Donc ils ont symbolisé couleur moko vraiment il y a mawa, il y a pas si on est dans le but que tout ça de cœur na cultura pays vi mobimba. En tout cas Félix Oisé quoi, nos condoléances à vous, hein, parce que non chaque vraiment azaki soldat ya cultura pays vi nabi ange pila wato le belana li solo yo posa mieux placé tellement yo po yebi bato wapi voilà bio yebi actualité. Donc j'étais le bon li lo banan par rapport ya sango o e ko le libiso ya ko bungisa un grand animateur lokola non chaque o beta bakri belé na kata cultura pays vie pas Félix Oisé quoi. Ah Betty Masengo eza pasi makasi nde nazoloba boye na douleur eza makasi pona nini kaka Baptiste bazokufaka boye bazokufa trop lobi tozalaki na mususu aoti okufa lelo lisu mususu tozoyeba te ezozala nini baokufa vraiment eza pasi mingi eza pasi na souci makasi vraiment. Kalate sangoya qui est chauffeur à Kofi Olomide a ota kotika biso matanga ne kutu tisuko na nebimite to ebi non sort na été ndenge nini makambo ko tambola tozoka déjà mbutu entre famille na e na mopao to kalisusu sango ya non chaka mais quand on koyebisa biso maladie ni non chaka bela ki poto kaka sango liwa. En tout cas bato ebele baza vraiment choqué na sango oyo. En tout cas vraiment Sangwaliwa na vraiment et a choqué ma classe pour na batu denga za bongo aza ba abandonna qui est maladie na vraiment. En tout cas eza maladie oh mutu fallait pas akufa nango akufi vraiment az souci tel mais le cas qui est ma classe yango et meme na liwa na souci wana nde bande ko mona soin malonga pesa te mutu pe azoye en charge azoye soin vraiment azala kité souci wana talara misu ko ekufa yo mutu o vivre ndenge nini pour ça misu ma osaba mambezate okomisko ka ya ofanda place moko mwasi pe côté bana pe côté classe bana kolia bana mabela sikoyo moi ezala ki lisute ke abanda robima pona bana talara misu obima ndenge nini. Voilà. Donc si je comprends bien maladie ya nono chaque ezaki misu ande au mona lisuta comment qui aveugle. Malade ya nono chaque ezaki akomaka aveugle azaki nondeni aveugle wana. En tout cas vraiment Betty Masengo eza pasi pona biso ba africain et a pasi vraiment tala kaka ba famille kaka surtout ka ba Congo balobaki o bato bandundu bato bazala boye nzoka nina ba Congo pe ba Congo bazaki ndokimo kwa mabe nono chaque ka na mo ba business nenga sala ka beta ba musique na yake ibe ba voyage tara ba série wana ba musicien na voyage à poto nde bandaki ko kota bango mo mbongo ba série ba voyage ba concert na bango na poto ba banda ko zo mo ba mbongo ezokotaka kotaka kana ba voyage nana nde bade ko beta ba cop neka ke concert mo ba kendaka ba beta concert retour na yazonga Kinshasa aye asobi lupangu na ye tanga asobi lupangu na ye atonga ndaku na ye afandaka na ye na mwasi ne na bana na ye nani lisusu ba atali pe katalaka ba famille oyo yango pe mo pe ko boya zalaka muskana ba famille likambo ezali ka bokei botali nde ni bobenga na ata na ba téléphone nde ezala bien ya ko zo vraiment famille azali na bolingo na bango na mawa souci bandeko na ye azo bandeko na bando fana na bango batonga pe mo ndako na bango na kati ya lupango wana nde babandaki ofanda na kati ya lupango wana ya bango bafanda na lupango ya neti na lupango ya nani nde mutu bafanda na kati siko eyo sala na lupango na shaka asombaka na ba famille bafanda na lupango na shaka oyo asombaki bafanda na lupango na ye na mbongo na ye moko auta concert nde na autaki musique nde na poto tango ayekini sera obeta pa Félix Oisé wana no omona nanu wana azomona na za normal azomona za bien pas Félix Oisé quoi azaki bien nde tango ba witi aye asombi lupa azuma mbongo na ye aboyi kosesa mbongo ne kosoma babilamba taka obi ba musicien babilamba ba mituka mais aboyi na ye azuma mbongo na sombi lupango na ye nda tongaki ndako na banjo fanda na lupango ne na mosi ne na bana na ye amabe bandeko ne bana koto kende te abengi bandeko nda banda fanda na bandeko na ye na kata lupango wana ko fanda na bango sikona sima na ngomoni kabi ndeza boye il faut na zo lupango nanga na tekango na zo kanga mbongo nanga na sa nini na voyager nanga na mwasi nanga to kende
alo babongo pa bandeko bazali na kati baboyi pona nini biso toza deja balingaki te soki ekotaki mwa motema moko mabe ye mpe kaka kendeki te ntina ayebi ke eloko eza eloko na ye moko osala yango ndenge alingi akei mpe aluki bakomissionne apesi bango kope mpango boyeboye boluka baclient baya bakomissionne ntango baye kotala lupango wana banokoni bato bazali na mpo babi seke likambo yango ekomi grave baye kobete malade ya miso mutu afanda ye neka boye nini te mbala moko pour miso ekufa ye oyo tindo moni ke malade ya miso wana ememi ye lelo na liwa. En tout cas, ça nous fait vraiment très mal au cœur. Koyoka vraiment histoire oyo maladie comme qui de konabiso non chaka oh vraiment tinandenge à koti mabele vraiment ils ont ça la biso pas sindenge lobi en japilawa et ça passe pour na ba famille mingi oh lelo surtout ba famille africaine oh vraiment je sais pas my god donc kindo ka modèle oyo mais mingi bazolo ba ko Félix Oise kwa muto alekisi malade wana zo ki on l'air azana na culture pays vie mais ngana yo ki lobi que eza makambo famille na bango donc eza nango hors musique na e eza ngo hors musique tant azalaki na musique azalaki no bela te azalene normal liwa na ye maladi na ye ewiti na famille na ye bakose la Félix Oise kwa batu makambo te po azana ye inosa yebi na ye te maladi na ye moko ewiti na famille na ye likolo ya lupangu oyo ya sombaki. Voilà. Pour le comment kaka ceux qui ont musicien kufi leader mutale qui c'est pas bimisa disque ceux qui ont mutu wa kufi na famille au mutu surtout ceux qui musicien ka place aux beta wana de balekisio donc to qui déjà les ont dit comme lobama mais on le mot que non chaque ça qui négligé je sais pas ça qui négligé comment na ndenge abeli ndenge abela ki bongo tinda komi même patron na e place abandaki ko sala Félix Oise kwa akipaka ete akipaka ete bien azwa ya mema eta ba hôpital ou balandela ba soin na ye asala rango te azaki négligé babande ko salisa ka na famille na ye nde bato babande ko sala nyonso oh nani Félix Oise ka asala ke en tant que mutu oh abinisa pop abinisa vraiment monde entier abinisa mokili po bande azaki animateur moko ya bien bande ko boaka vraiment kitoko bato pe bande ko sepela na ba rythme na ye wana nda bande ko animer bande ko animer vraiment bien tango abelaki ye il fallait akende en tant que président en tant que patron na ye akei akokoki kozwa ba hôpital ezali akokende na ye balandeli mama misu wana même azangaki mbongo pete potine Afrique du Sud pour que soit soin misu akokoki okende mais asalaki yango te akendaki te abanda ko bunda na ka ye moko kaka abanda ko bunda na famille pe kuna pe malonga pe zati. Vraiment en tout cas mais bamso babi ki alongwa ka déjà culture pays vikala na ebité ba artiste musicien na biso lelo bande ko na biso surtout ba o basala déjà école loko ba nono chaka wana ngana na ba animateur rebelle o basala ligne na e mona ka ote nono chaka o te Tutu Kaluji, oh Bill Clinton, oh c'est Léo Scram. En tout cas, baza bato pe basala lunie na bango, oh ba petit frère to, ba leki na bango bazo ya na monde animation, bazo landa pe ba idéologie na bango, bazo landa ndenge ba mondo kumbela makambu na côté ya ki animation. Mais tango ba longwaka mususu akoza pas na kati orchestre abeli patron na e asungi, mususu pe na patron pa sungi na e pe yete. Mais tant que mutakufa kane place comme rasikoyo patron ou abetaka na orchestre asala quelque chose nenge comme non chaka en tout cas tout le monde même papa chéri jibem puis anatangu animateur na cellulaire akufa ki bien que alongwa déjà na BCBG mais papa chéri attend que papa un bon père ou azali na motema malamu asunga et même sunda basse papa chéri asunga bon mona même atanga ne le kaka bien même cellulaire ou abetaka ezaki ndingo efimbo mukolo cellulaire akufa papa chéri ataka mbongo na epo balela animateur abetaka na BCBG de même pe non chaque abeta na culture pays vi na ebité okokolo banini par rapport ya président na Félix Oise kwa bisika o abeta ata longwaka ata zalaka kaka mais lokwa zali maladie kombo kaka ya Oise kwa ndezo bi culture pays vi pa betaka kuna lelo azali sous te bakokosa na ndenge ni pour que alelama na ba condition o esengeli.
ezalaka nanu bien eza bien ntango mutu aza malade azosouffrir na ndako obandi nanu kosunga ye na air wana lelo tokomomonaka ntango mutu aobela mutu asunga ye aza te mutu azobunda na maladi mutu asunga ye aza te ntango sikoyo mutu akoya kokufa bokomi koya ebelebele bokomi koya batapage pambapamba o boye il faut akundama boye il faut asala boye eza bien te il faut kobandaka nano na mutu ntango aza maladi ntango azobela obandi kosunga mutu wana ti soki mpe kozake akufi même akufi ozo continue kaka na bolingo wana na ndenge azalaki na yo continue pe kaka kosunga ye kaka osali ba programme ya kolelela ye ndeni bosala ndeni bosala okundi pe omente ke wana ezala bien sikoyo ya biso atomona ka so mutu akufi bato babime bele oyo akokunda bakomi ko bime bele mais tango mutu azalaki maladi to omona mutu te. Vraiment. Mais où qui que eu famille landela qui peut na ba prière babande ko landela pour babi ezaki maladie moko mystérieuse ezaki maladie moko vraiment spirituelle ezaki maladie ya bomoto boete ya monde molili mais comment et comment na niveau que akufa na petit ba prière et simba kité auto qui sinde peut-être ya ko traiter bandaki ko mona na te. Omoni na ba prière to boyi tenzamba zali tango sko ozo kende ba prière ezate ke ka obando kende ka ba prière ozo kende prière ozo mela pe kisi ozo ke pe traitement ya munganga ozo kende prière ozo ke traitement munganga mais siko abando ke traitement munganga te pour makoke zaki te abande sko ko sela mingi prière to boyi tenzamba abikisa nzamba sungaka na ye mais il faut pe abakisa mana bakisa mundele esko mundele abanda zwangote abanda kende ne mika na ba prière tellement pe ezaki na maladi moko ezaki mystique kaka ndepe ayaki kokufa tika akufa ki lobi. Vraiment en tout cas mais honnête ndenge eza boye atiki bana atiki mwasi atiki bana misatu na mwasi. Mais pour na liloba neto kokolo bana ba famille bazolanda biso surtout na musique na biso na ba président ba orchestre n'est-ce pas l'ingénieur d'Afumba pozo sininga déjà to ok ko chuter to koma na suka émission ko ebisa bango ni po bana changu baza ya kotomboka bana changu baza vraiment très fâché na liwe nono chaka basilika te baza na droit basilika po nande babomei mutu na bango kaka bongo nini te il faut basilika nango basali eloko moko ezalaka te lupango wana somi na oka lupango moko soki batika kaya zala ateka lupango na akende poto alingaka soma bango bampango combien po azana déjà ndenge na volonté oyo amona ke aza mutu o aza souci bandeko na ye vraiment na souci famille na ye makasi il fallait pas maende babomi ebongo bakati vi na ye avant azana jeune ana mwana mukeke ya kosala makambu ebele o ezaki il fallait ya sala ezana ebele na ndenge alingaki ateka lupango na il faut ba pese chance wana eza eloko na ye moko asombaki na motoki na ye na mbongo na ye siko alobi ateka ngo po a voyager na ye akende bangai batika yateki lupangu na ye akei voyage alingaki lisusu asombela bango lisusu koleka kutu oyo asombele bango po azada na bolingo wana ya famille na ye kutu so po na ngai kutu fallait kutu babuka kutu ndako yango wana eko ya bango pe bazanga ngo batandeni ba osala ata bango basali eloko te babomi ye ya pamba lupangu yango wana etikali mwasi na ye azali bana na ye bazali bako déclarer le ke bana ba famille mususu bako molela bana moko epo bango ba bénéficier bako lela bango te ba bénéficier ne eloko te siko net soki abale mwasi na ye na leta mwasi na ya zawa na bango ba bénéficier ni eloko te net na motema net yanga mwasi na so ngai penza na zale mwasi ne na motema oyanga na benga na famille na yenyoso tanka to osisa matanga to kunji mutu balobi mangamde balobaka na benga ni bango nyoso babimi batike nga lupango na nga na bana nanga ndeko kutu ya bango moko ba beti déjà misu bongo yo mwasi maladi ni ba robeta mwasi wana za famille na bango te mwasi wana za famille na bango te mwana na bango nde mutabalaki mwasi wala mwasi wana za famille na bango te abenga na bango vraiment bakelela se bazali na place ofanda na kishesa te bazonga na mboka la bango kuna na ba Congo abenga na bango vraiment babomeli mobali na ye kaka bongo mobali na ya kufi on dirait ya mata soso kutu baboma ata ngombe na batwa baboma ngo bongo nde bango babomeli mobali te. Voilà, en tout cas Nicolas Lopangu vraiment balobi
Yesu asunga donc le pangu kaka écoute ici vraiment non chaka na mabele bato bazo ba les ont dit en tout cas botika ba les ont dit to suivre vraie version vraie explication to suivre vraiment éclaircissement par rapport ya likambo comme non chaka pona bato boyeba kité to ya ki vraiment na source to yeba likambo ezani akufeli nini ba mususu Félix Oise kwa lekisi e pona album na eza nango bongo te botika vraiment monstre afin d'année Kimi Abisika a préparé album nae dans le calme, dans le silence, afin que bin sa monde entier et que mon soir n'a problème to le quoi ba on boit ensemble non et ça non makamba orchestre et ça makamba moko familial et ça makamba leka qui na famille nae pour un problème ya le pangu nae et lelo vraiment ba famille ngo pe bobomi mutu bosali musala ya pamba po bana nae bazali mwasi na azali do bana pe ba côté les mela po na bien papa na bango donc ezelo komoko vraiment tant ça makamba balbaka ndoke aneka zo bando kwa maele te mais Yesu azaka ka nzambe aotika la nzambe ayebi ndeni nako ako juger bino biso to juger bino te meto lo baka que pepe ça peut maele la ba famille mususu ba yeba ndeni nako subotika ka na bomoi ndeka ancha pila wa lobi lokwa soma ki le pa moko lokwa mun ke musique esimba lisute na kin ateka ke ne poto ke ko débrouiller mususu nenga ngara ke na ngara somba bino so ta de ma pango to 3 donc boyebi te mettre la bokati vie bokebete maladie vraiment oyo so mutu déjà babomi misu ebake babomi pe vie na yo pour avec misu au mona osala makamnyus mais soko mona te donc ça sert à rien mutu za na bon moitina ba souci beti souci et lié o baka souci et bon maka plus rapide que mutu na sida kutu la pexake non souci so te souci to vivre longtemps mais yesu ko te souci taka mutu na mona sko mona te abana boa ka souté il y a un souci et memi est vraiment si rapide et puis à Koufi vraiment trop jeune na âge moko ya moké mais on n'a pas rien yo bon oui ba lebi c'est lui qui tue par l'épée mourra par l'épée tous ces pays ici bas donc yo oyo bomi yo pe mandona yo pe zalika liwa donc merci beaucoup déjà Ange Pilawa to komina suka mbote na baonye so balandi yo mbote na pesi bafani na nga nyonso bambote bisika baza bambote na bino bambote vraiment bambote belé na linga bino mingi bisika bozali bambote na bino na tanga bakombo te po boza ebele moyen na tanga bakombo na bino ezate. Voilà, merci beaucoup déjà l'ingénieur Dave Moubama, merci beaucoup les papas de Joyce Davline, bisous à vous, bisous aussi à la Joama de Pichuna depuis France, Serge Julie Mindele depuis Suisse, Claudia Bakissa, donc le bi to consommer caca open the door déjà bientôt c'est samedi donc c'est samedi Claudia Bakissa a déjà livré un concert na ville donc le bi to rozala pour nos cas image et les canaux Banga TV bolandango très bien to soutenir to aimer fort afin que avancer pour asa vraiment na ba talent nae donc voilà esa fierté à musique congolaise na biso bisous à maman Kati Bakissa Staïd Benecha non photo handicap KMB champion na Kenya no bana Blaise Kava Igwe donc bisous vraiment Tommy Nakata à Londres, merci beaucoup déjà à vous tous. Félix Oise Kwape à Sunga vraiment matang ya animateur nae o atiki biso eleka vraiment malamu et osala vraiment eloko moko ya bien. Merci beaucoup bana changu balobi changu eza vraiment fâché boza pe na raison ko silika po miso ba OK bu quand même ndako wana de boza vraiment boza na raison ya ko silika parce que o ba lalisi aza soldat ya changu muto abundela ka changu et donc yaza njilwa vraiment ya solo bendele kaka mabendele akoisa yango te vraiment to ça na pasi makasi mais était ya vraiment ba famille na surtout la famille Bayebi Jésus-Christ et ça vraiment pas si makasi. Merci beaucoup déjà, abonnez-vous massivement sur Lubanga TV. Merci naba prière nabino naba conseil. On se retrouve déjà pour un prochain numéro de cette émission. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup et à plus. Bye. Bye.